Bien. Hein, bakinoa baza. Bake kobimisa ba photo na yo neni nozaki koloba bambisi Moïse ke ozaki ne lokote. Eza na ba parce que vous avez maladie en même temps na tungisi yo quand même alors que logo na ila ki santé na yo les kamoya ba primaire ba lobi zo proposer yo pe Moïse zo proposer biloko mususu o proposer ba primaire ya opposition ba lobi za na parti te primaire sale magana ka cha parti yo ki ko proposer yo mutozanga parti ni lisusu ndenge tomesana kokuta na biso na bino polikamuna lobaka comme toujours za ya contrat to signa bamisusu bakomaki kotuna ndeko Eliezer ate wapi o tozomona les deux flics à Miami te papa Molière aza wapi te papa Molière avoyageaki azalaki na Hong Kong asazongi na Kinshasa metango azongi mbala moko likama azwi matanga ebembe kundamaki lobi dimanche yango bomoni bozaki komona biso te d'ici là bokozwa ba grande révélation yango moni même na matanga Marie Misamu moni ezana ba mwa bitumba ya o batinda ka bato boye mais soto moni ba commando babimi keba alors que tozela kande ba vérité côté na ye na mona na kité parce que ezana bato balukaka succès na liwa mutu biso soki mutu akufi tokotaka tosambelaka po na ye parce que regret les années ce n'est pas possible mon amour tu n'habites ce qui sentiment nini à côté à kanye bembe ba photo misusu to yiki akanga ki même sambilamba ata succès ko lukango ata succès ko lukango il n'y a pas respect à mutu même ce qui a kufi lelo Marie Misamu liwana ye eningisi Congo Marie Misamu asali plein batu tout na bakwe tout ezala na diaspora ezala na Congo en général batu tout baleli Marie Misamu mais lorsque tangu nazaki kotala bisika nazaki akobata mana kotala système ya lisu likolo lisu ce qui se passe parce qu'il fallait pe kotika la ba confrère musu basala misala ezaka kabisote mais lorsque zalaki kokamusanga tangu nazo réfléchir ce qui batu nyonso yo bassemblé kolela Marie Misamu bazalaki réellement ko apprécier musala ya Marie Misamu tangu azalaki na bomoi mais le Marie Misamu akendaki liboso koleka oyo esprit ni nazomona na Congo bondi ma mutu ka soki mutu akufi soki azana bomoi aza démon aza kolabo aza soki nani bino bozaka ndenge wana lelo Marie Misamu asali bon bezo mituna babomi Marie Misamu winga na yabi mutu abomi Marie Misamu eza nani ana sikota ndenge bakomi kobeta beta misu bokozela nalobi na yebi lelo awa na batu boye nalobi boye lelo loro mbongo azana nu vivante na yoki tout ce qui s'est passé na ba matanga na bino ngwana Patrice Ngoyimuso kwa zana nu vivant Matou Samuel aza vivant Mike Kalamba aza vivant Denis Gonde azana nu vivant Micheline azana nu vivante José Nsita azana nu vivant Bankunda sister bazana nu vivante donc bazaye belé Bagaël, Banani, donc, Bazaï Belé. Mais bon soutenir Bango total, pour la nini biro ba Congolais, d'ailleurs, na ce pays, n'enge bazwa ke Bango ba kena ngona 10h30. Et pas général Kanyam. Okomi ko soutenir, na ko soutenir, balinga ki bati kabino kaka ndenge bo kenda to na bo kangi mutu ba photo e bembe botie, bolingi bo sala succès na e bemba mutu. Entre binos ko na Kanyam na esprit de mort. On doit respecter les gens. Nalobi Alain Moloto akenda bosala ba plein. Tango azalaki na bomo bozalaki kondima ye. Marie Misamu akei bosali ba plein. Il ne faut pas bobo makabatu na système yake. Tout le monde a kabino lokola bozana mawa. Bo soutenir ba frère Kofi, ba frère Wera, ba frère Jibe.
ba Miremba yo Bukasa, ba Miremba yo oui, ba frère Waze quoi, ba Seleo, ba Fali Ipupa ba faire bo soutenir bango pendant que bazana bomo. Bo tika biloko wana. Ya ceux qui mutu akufi nde boyebi ba compétence na, c'est comme si le Congo c'était un pays de morts. C'est quoi cette histoire là? Nasina tuni bino que donc il n'y a pas de nationalistes vivants. Ba nationalistes vivants bazate. Il n'y a pas de patriotes vivants. Tous de la kaka mutu akufi ale to bandi ko loba. Bo tika biloko wana. Bo tika biloko wana. Marie Misamu a servi Nzambe na ye na ndenge na ye en souverain et pas batu nyoso. Je me rappelle que jour ya ebeme na ye ezo bimato solo laki na mama Chalamon oyo akenda anniversaire na ye. Mais ça qui est curieux, bino pe ba konjamboka na biso na lobi boy. Bezo ebeme boke nango c'est bien. Mais gaz lacrymogène ke ko sala nini na matanga. Gaz lacrymogène oko panza nani akosa asaini. Maman Tumba alobia aligni assez que Marie Misamu. Il faut mettre des fois les gens le preuve. Déplacer Mundele à l'équipe biso. Mundele nous avons déjà vu à la télé. Mundele moko abimina vélo. Je vais faire le tour du monde. Bazo be télé maboko. Laissez les compétences s'exercer. Bolinga ki botika mama wana akenda sambe la totale lokuta na ye. Bino bo empêcher répondre à nini pour qu'il ait raison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Yebe maman Tumba. Lazaro a c'est quoi kazaka déjà na tombeau. Kende na nécropole. Ose Kwisa Marie Misam. Je disais que c'est une émission qui va changer les débats dans l'opinion. Bakonzi bopeki si pona nini asambela. Yebe maman Tumba. Jésus même à kotaka na Lilita. Après à Sekwi Lazaro la même chose. Ako lumba lobite na Ose Kwisa ye, Asekwisi. C'est la Bible. Pona ba oba nimela ka Bible. Oko kende nécropole te mama. Boke kaka na ba pasteur bo sali ndenge boloba ki ko entouré. C'est déjà tard. Na lobi eza émission zoya ko changer débat parce que depuis le 16 janvier le Congo, les Congolais bazolela, le monde bazolela Marie Misamu. Tokomi samedi match à Léopard na Rwanda oyo jamais kokati ko gagner biso. Bino ngana lobi na bino boyi kaka boyi tangu to sala ka ba commentaire to komi na ba problème. To conseiller bande ko na biso Brazzaville lelo awa batika la mutema contre biso. Tout le monde pouvait nous gagner sauf le Rwanda. J'ai dit que c'est l'émission qui va changer les débats. Donc on doit inviter surprise. Invité surprise wana mbala liboso na yalo balingala. Pona yebisa kibino ke batu bakotanga pe bakoyekola lingala. Lingala est la langue nationale. En plus c'est langue ya capitale ya mboka oya biso. Oto ko tiko négliger ta. Bokolanda mwana mboka Moïse Katumbi Tchap, ancien gouverneur ya Katanga. Les lois en opposition. Bama solo tout. À part makambo bal. Accident naïe. Nationalité naïe. Est-ce que Moïse a changé Katanga? Batrake Koleka. Population zinga babola. Eko utawapi. On ne fait pas ce que tout le monde fait pour ne pas être comme tout le monde. Ba tout le monde est banani. Eza ba we bazo kende ko kanga ba photo ya ba Marie Misamu pour que ça la komboti. Ba tout le monde est banani. Eza ba tu ba yebi ka kofinga aucune réflexion. Ba tono vide kaka. Ba tout le monde est banani. Eza ba o alobi eloko na midi, alobi eloko na midi 13h a wangani yangu. Dialogue kozalate. Nana zui raison. Eza Mubake, eza Mavungu, eza nani. Roger Lumbala, abenya lobia zo soutenir dialogue. Moïse Moni de la lobby. Mbwa simbwa. Bolan. Mbote mwana mboka Moïse. Mbote ndeko Lézer. Meilleur vœu d'abord. Meilleur vœu aussi. Voilà, toki na kutiona iloko moko kangi na kingo to katika usalaki accident. Eza ndenge nini uza malamu to eza ndenge nini?
Merci mingi. Avant naloba problème accident nanga nalingi d'abord napesa ba condoléances ba kinoa nyonso ba congolais nyonso pour notre sœur qui est partie, qui est morte. Alors Oyebi c'était une grande musicienne, alors il faudrait vraiment compris pour elle, pour Zambé Ayambaye, et aussi problème accident nangai. Alingi napesa merci mingi bandeko nyonso parce que omoni erwana na zwaki accident ba message mingi ebele bato bazokosa bazo Moïse akufi na kufite naza awa parce que naza mwana nzambe lokola ba congolais nyonso baza bana nzambe nalingi napesa bango merci mingi na ba prière basambeli pona ngai. Grâce à mabondeli ya prière ya losambo ya bandeko na yo olobi ozoka quand même malamu oza na etani siku bon naza bien omoni nalingi nakende na Afrique du Sud pour nasala contrôle mosusu parce que oyebi il faudrait avoir deuxième avis à ba médecin sinon naza bien ba pesinga minerve wana parce que naza na choc un peu na choc wana mais sinon naza bien ba photo ya radiographie eza bien mais il faudrait nakende na Afrique du Sud sinon après attaque contrôle wana en Afrique du Sud na ko communiquer sinon naza bien il faudrait ba continuer prier pour moi na ko continuer ngai na ko prier pour na bande nyonso ya Congo. Awa siku losambo oyo obandaki ya 2 minutes chaque jour na 12 heures awa ekatani parce que yo eu accident ekatani te eza prière ya Moïse Katumbi te eza prière ya bato nyonso ba congolais nyonso oyo ya diaspora oyo ya na mboka na biso parce que tolingi pe na mboka na biso tolingi respect ya constitution na mboka na biso. Prière na biso eza prière ya opposition na majorité il faut tous la prière ensemble bato nyonso ba activiste de droits de l'homme nyonso parce que soki olingi boka na biso il faudrait to prier pe mboka ya avancer alors eza prière na ngate mais ngana nazo sala prière chaque jour chaque midi même après nazo sala prière parce que prière est très important. Voilà Moïse Katumbi bakomi kobenga yo pasteur Moïse Katumbi bishop yo moko lobini par rapport ya wana parce que tomona oye kobeta pe lisolo ya 3e penalty okomi kolataka bilamba ya Marie ezani omoni naza pasteur te naza croyant naza chrétien à église catholique naza pasteur te na sali théologie te naza pasteur te et après omoni Nzambe azo utiliser moto nyonso ata ba mama oyo baza na marché bazo prier pona mboka nazo rappeler baninga na ngai nyonso il faut to prier ozala musulman ozala catholique ozala protestant plus important il faudrait compris notre Dieu pour notre pays mboka na biso ekokende liboso soki omoni bana ya Israël na Égypte ce qui est à prière te bana wana bako traverser te mer rouge il faudrait to prier pour mboka na biso l'amour du prochain to prier aussi pour ba dirigeant na biso ozo surprendre ngai na biloko mibale donc to sala lisusu eloko moko te action moko esalema te politique ekutu esalema te totikalaka kosambela et ensuite ntango ozoloba bakonzi to priele bakonzi nini baoyo tozosenga bakende ou bien baoyo tozosenga baya soki Moïse Katumbi asali prière mpona mboka mais politique ekokontinue ba revendication ekokontinue tozo prier mpona paix ezala na pays mais tozo prier mpona Nzambe en tout cas asunga biso pour tout ça la bonne décision mais cela n'empêche pas ceux qui osent prier ata Moïse et Rwanda ke kuna na Égypte ke comme na Pharaon hein et ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible ke kuna na Pharaon et bisi Pharaon en tout cas Zambé a lobby il faut libérer bato wana
Moïse je crois 4 fois Zambé a ébicié kuna les enfants d'Israël pour bakende. Mais après, Moïse était passé à l'action. Donc, c'est-à-dire qu'on prie d'abord et on ne va pas abandonner la politique. Abandonner, donc dire ce qui ne va pas dans notre pays. Ce qui n'a pas les marches pacifiques, c'est presque la même chose que prier, parce que marche pacifique, c'est-à-dire bozo ebisa côté à majorité, makambo bozo sala eza bien te. 2 minutes en nalingi natika yo parce que oza quand même convalescent. 2 minutes en gozo senga eza pona bato basambela pona likambo nini? 2 minutes oyo nazo senga eza pona makambo ya paix d'abord na est ya Congo ndeko Elizer. Depuis 1997, combien de Congolais bakoufi? Je crois plus que 5 millions de Congolais aujourd'hui. Dans la statistique, plus ou moins 5 millions. Ok. Ngana lobby plus ou moins 5 millions parce que statistique exacte. Ata histoire n'amboka na biso exacte parce que nous les Congolais on ne regarde pas les archives. Il faudrait makambo wana échanger. Makambo nyonso wana échanger. Alors plus ou moins 5 millions de Congolais. Il faut d'abord compris pour la paix. Makambo wana ici là. Chaque matin, ceux qui osent la radio, RFI à Beni, à l'est du Congo, au Makambo, en tout cas Tolembi, to prier Zambé Nabiso pour Makambo wana ici là Namboka Nabiso. Alors, Makambo Mosu c'est Makambo ya ba élection. Il faut to prier pour to respecter première alternance Namboka Nabiso. Donc c'est-à-dire respect à constitution wana. Respect à la Constitution wana parce que le président de la République a prêté serment à la Constitution wana devant Dieu et devant le peuple congolais. Ceux qui ont un bon pasteur, ngana zana Bible na maboko, yo oza un bon pasteur. Ceux qui Moïse Katumbi lero a prêté serment na Bible, yo ozo contredire Bible, oza pasteur ya wapi. Être pasteur, c'est dans le cœur d'abord. Dire la vérité. Il faudrait patonyoso to prier pour Namboka Nabiso. Congo. Le bozolo wa Congo est très riche, mais la population est très pauvre. Je crois, peut-être qu'on pose une question. Yo ozanambongo. Pourquoi baninga na yo bazanambongo te? Tengana linyaji kutuna yo ndengo lobi Congo za riche population za pauvre ndenge pe batuna kayo balobi Katanga batrake zoleka mais population nzinga bazaka pauvre. Merci mingi ndeko Elizer eza question moko ya bien. Katanga existaki avant que je sois là. Congo eza na ba province constitutionnellement eza 26 provinces lelo Congo. Oyo pauvreté nyonso eza na ba province 25. Eza makambo ya Moïse Katumbi. Il faudrait na répondre question wana te na lingi ba Congolais ba répondre question wana parce que pauvreté dans d'autres provinces eza pire pauvreté. Oyo makambo ya pauvreté wana dans les 25 provinces. Eza Moïse Katumbi na Katanga na zana bilan. Soki lelo bantonyo bazolo ba Moïse aye. Moïse d'abord avant azala gouverneur, azala qui d'abord na opérateur économique. Ba Congolais nyonso ba surtout ba Kinois. Ba ebi famille nanga très bien. Ba Kinois baza bake ko bimisa ba photo na yo neni nozaki koloba bambisi Moïse ke ozaki ne lokote. Eza na ba chambre froide na lingina na montrer exemple ata na Katanga. Omoninga soki tozo sala mosala na ye ata na tracteur ou bien na ba gravier na zo sala ba gravier na ba travailleur ya office de route. Oyo eza ba chambre froide na biso ya tunnel de congélation pêcherie industrielle na Kalemi. Eza ya biso. Eza ya biso. Donc il faudrait montrer l'exemple. Moïse Katumbi aza na histoire. Na lobby
il faut tosala table ronde wana tuna bakinwa parce que batolelo tuna bakinwa oyo coupe d'Afrique ya 1980 Mazembe azwi na Kinshasa tuna ba grand maître kuna na Kinshasa bakoyebisa bamoni grand frère nanga Katebe Katoto à l'époque kuna na kin na koloba mingi te parce que na lingini na koloba te makambo ya mbongo parce que bato bayebi bato basali mosala po bazwa mbongo na mboka na biso bato bayebi ok lelo soki oyebi famille ya Moïse Katumbi te oza congolais te. Voilà, Moïse Katumbi, je crois que moi, mais ozo bangate pour balobi après gestion na yo dossier na yo ils a sur la table ya PGR kala mingi te to koyo kaka ba memio na Kinshasa to ko filmer yo. Merci mingi ndeko Elezer na sali mosala nanga honnêtement période wana na ye na Katanga et je crois elle était la troisième province qui contribuait au trésor public ba contrat nyonso topesi oyo bake komona mais tozana balabala école nyonso eza ba contrat imaginaire te donc naza tranquille ce que Moïse Katumbi n'avait pas bien géré nalingi natikala ata commissaire spécial mais parce que je sais que j'avais bien géré et dans la vie il faut savoir partir ma conscience est tranquille donc il faudrait rassurer bandeko na biso que mosala nasali lokola mwana nzambe. Voilà, mais bandeko ba commissaire spéciaux baboyaki kosala remise et reprise balobi que parce que bamoni nyongo soki ya 50 millions yango baboyaki nanu kosala na bite soki bayaki kosala lisu na ba condition oyo nyongo eza imaginaire na koloba makambo wana lelo awate parce que ministre nanga finance alobi makambo wana vice gouverneur parce que déjà tant wananga j'avais démissionné alingi naloba lelo seulement un petit problème ba commissaire spéciaux nyonso te commissaire moko pourquoi na remise reprise wana il n'a pas demandé que oyo 2,5 milliards wana ya Katanga ya retenir la source oyo ya rétrocession eza wapi parce qu'il faut ozala honnête omoni soki ozo prier il faut ozala aussi honnête 2,5 milliards ya ena makambo ya 55 millions imaginaire na 2,5 milliards soki question na remise et reprise ezali oyo 2,5 milliards eza wapi parce que papier wana ya remise et reprise commission oyo ministre de l'Intérieur atindi wana Katanga na assemblée provinciale on avait remis tous les dossiers et le manque à gagner de la province du Katanga il faudrait pas mélanger ba contrat que les gens n'ont pas encore effectué pour dire bazana nyongo mingi bon ata tozali na nyongo ata 200 millions na Katanga c'est un exemple par rapport à 2,5 milliards oyo tozozela na Kinshasa. Voilà, nalingi natika yo Moïse Katumbi parce que oza malade en même temps natungisi yo quand même alors que logo na ila ki santé na yo likambo ya ba primaire balobi ozo proposer yo pe Moïse ozo proposer biloko mususu o proposer ba primaire ya opposition balobi oza na parti te primaire esale magana kati ya parti yo ke ko proposer yo muto ozanga parti ntelantela ok ko proposer ba primaire ndi omoni il faudrait pas confondre les choses ata yo soki olingi mboka oko proposer makambo olingi soki esimbi donc soki na posaki problème wana na posaki d'abord problème ya candidat unique na lobby en 2011 après ma élection na journal na jeune on m'avait posé une question non majorité la majorité avait fraudé basali fraude pendant ma élection en 2011 ma réponse était botala
ba pourcentage ya majorité botala aussi ba pourcentage ya opposition. Pourcentage ya opposition et ça je crois plus de 50%. Ce qui époque wana opposition avait un seul candidat. L'opposition alingi a gagné ba élection. Donc quelqu'un de normal, Montouazana Maele, il faudrait d'abord Amona Nassima. Pourquoi l'opposition a gagné quitté ba élection en 2011? Alors, oyo esa proposition nangai et na lobby peut-être tokende na ba prix na ba primaire na lobby il faudrait opposition et ça la consensus. Omoni kuna na Sénégal, Macky Sall, c'est le candidat au deuxième tour contre Wade. Bon. S'il y avait 5 candidats, en 2016, novembre 2016, bah élection en novembre 2016, ceux qui opposition à ça n'a dit candidats ou 5 candidats. Bakokabula ba voix après non baebi ba voix non. Il faudrait ceux qui aux vrais opposants, il faudrait chaque jour au talabaïrer à passer pour réparer Ango dans la vie. Au Moninga naza un grand sportif tout le temps nazo pesa ba exemple il y a football. Le lot ceux qui daring à Betivé club mais Ibenge à coquet cola la tête, hein? Il va dire pourquoi Babetingai. Il faut changer le système de jeu. Mais il bengue en tout cas match retour encore Daring vers club le même plan. Non. Aux hommes on match wana ya chan wana azo changer plan. Oyo tolingi na opposition, il faut opposition et gagner ba élection. To tika ba distraction wana ki olingi o gagner ba élection eza makambo nayo soki na proposa ki tozala na candidat unique oyo candidat unique akoya soki a gagné ba élection opposition a gagné les élections na président de la République eza mutu moko soki en 2016 tozana 1000 candidats mais président à cause de la Moko. Alors, il faut être pragmatique. Il ne faut pas vivre dans l'utopie. Hein? Il ne faut pas tout vivre dans l'utopie. Il faudrait vraiment tout ça la makambo, mboka échanger. Ce qui, au lingi mboka, il faudrait aussi savoir évoluer na ba pensée na yo. Na fingi motote, eza seulement proposition. Ata yo ndeko elezer, oza congolais. Aux journalistes, ce qui est Olingio, ça la proposition et la démocratie. Voilà, nalingi tout ce qui sa mwanamboka Moïse Katumbi okolimbi sangani ndenge na ziyo batana yela ki makambo ya santé mais na kena ba makambo mususu proposition wana osali yango kaka pona ba opposant au bazana Kinshasa au bazana Congo to pe bandeko parce que il faut koyeba que pona régime oyo ba opposant ya makasi bazana diaspora osali yango pe ndenge wana pour que même bandeko ya diaspora to ndenge omoni oyo proposition nangai nasali d'abord kuna na poto est-ce que omoni eza normal ba congolais bazana diaspora po baya na mboka il faudrait ba 1000 2000 formalités po baya na mboka hein? Combien de congolais baza kuna na poto bazozonga te parce que il faudrait bazwa ba visa aza na liste noire non makambo eza makambo ya kala. Il faudrait to changer d'abord vision na biso et na vision na biso soki atana diaspora soki diaspora zana candidat akopesa candidat na c'est pourquoi on a proposé candidat unique. Alors par consensus ba opposant nyonso kozwa candidat moko
soki esimbi eza bien mpona opposition, soki esimbi te esimbi te, eza proposition na impozaki yango te, eza proposition ya Moïse Katumbi. Voilà, Moïse Katumbi awa makambo komi ko vivre banda okoti na opposition ozo banga te ya ke un jour okozonga sima parce que tala politique okoya kotika nzoto pamba pona makambo oyo komi ko vivre tantôt batuta mutuka mabe tantôt na yoki meme ba vie Charles nazo tuna na aja papa wana tabu va débarquer un avion qui a kendete nazo comprendre te ozo mona te ke mieux votika ka politique en comme ça vandi na yo parce que d'un côté oza ko vivre pression à nos alliés ko vivre de l'autre côté pe bande kwango bazo prôner changement ba mususu pe bazo ndi matin ainsi de suite ozo mona te ke mieux votika omoni eza c'est un bon conseil au Pessingai, mais problème est un problème yamboka. Si il n'y avait pas la démocratie, je ne pouvais jamais un jour être gouverneur ou être député. J'ai dit ok. Après le référendaire Nabiso, démocratie et kokota na mboka Nabiso. Naye, en tant que Congolais, Natiki Makambouana, Moïse Katumbi ne dormait pas dehors. Moïse Katumbi, j'étais toujours dans cette maison. Moïse Katumbi a voyagé dans le temps parce que on a remercié Nzambe parce que j'ai eu quand même une bénédiction d'avoir ce que j'ai eu très jeune. On a remercié Nzambe, mais après on a réfléchi, c'est vrai. Bongo, nazana bongo mwa moke. Nazana ndako, nazolia bana bazana poto bazotanga classe, mais voisin nangai azana groupe électrogène te, voisin nanga azana courant te nandako, voisin nanga bana bazokende na kelasi te, na Katanga tant wana nazui poste ya gouverneur, il fallait, je crois, nakopesa yo ba DVD mosusu ya ba balabala oyo ya Kolwezi oyo, il faudrait en montrer parce que tu vois bato bazo bosana parfois oyo mosala na sali na dimbo na ye na mission oyo moko remettre fierté à peuple congolais oyo abakatangé, et après avec ceux qui n'a échoué na mandat nangai, je me donne une année na ko démissionner. Nasari mosala bato basepeli na lingina kende bato aza premier politicien ebi nazo kende nazo tika province na remercier bato bapesinga confiance une très grande marche baye Moïse ko kende te tikala na biso pour o continuer na province ya Katanga tant wana on m'a emmené en justice en Europe. Heureusement, la justice est indépendante. 2010, c'était une année avant l'élection. À Londres et à Bruxelles, j'ai gagné procès Wana. Toujours en 2010, après d'avoir gagné procès Wana na Belgique, procès que 2 semaines après, même procès et que na Londres. Alors, confiance, bato bapesingai confiance parce que naza peut-être un homme spécialité. Bapesinga confiance parce que bamoni ba résultat ya Moïse Katumbi o mosala tosali na Katanga. Atana ba province nyonso bamoni to asphalté plus de 1000 km. Nambongo province. Nambongo ya province o ya Katanga. Oyo bazoloba 55 millions, mais il faut baloba combien d'argent d'investissement to investir na province wana ya Katanga, combien de millions? C'est presque 1 milliard d'investissement. Omoni ndeko Eliezer, soki na sali mosalate, ngana za grand travailleur. Yo moko bise tomoni yo na mbisi, mais parce que na lingi mosala. Soki oza gouverneur, oza autorité te.
parce que naza autorité naza gouverneur et un gouverneur c'est quoi oza travailleur ya bato oza na compte ya korendre na bato nga naza autorité quelle autorité asa moto azosala po achanger vie ya bato aza na bango na province na ye. Moïse Katumbi Chapwe toza na suka okolimbisa ngai oyo débat esalemaka na Congo esi ebandisi Moïse ntango ozalaki gouverneur ntango ozalaki homme d'affaires ezalaki te elelo ezali nalingi opesa ngai nanu ba origine na yo. Moïse Katumbi aza nani, auta wapi, qu'est-ce qu'il est? Moïse Katumbi naza mwana mboka, naza mwana Katanga, soki oke ata na awa na Lubumbashi, okende na commune Rwashi, otuna Moïse Katumbi aza nani, tuna beya siku, oyo directeur de cabinet ya président Kabila, lelo aza ambassadeur na Angola, naza na ye na Rwashi, naza peut-être à 6 ans, 7 ans. Maman nanga aza congolaise, papa nanga aza mundele, nga naza congolais, Moïse Katumbi aza congolais. Origine na yo, mama na yo, ndengo lobimba. Mama oya yo, parce que koloba mama na yo, bakima baloba kango eza kofinga. Mama oya yo, aza congolaise, ya wapi, okoki ko expliquer biso po balobi mama na yo aza zambienne, makambo ya Kirwande, soki mingi nini, okoki ko pesa biso. Merci mingi. Ndeko Rezer. D'abord, Moïse Katumbi aza nani. Arrière grand-père nanga, eza Musiri. Omoni chef monongo wana, sénateur wana, otuna ye. Sénateur wana. La fille aînée, la petite fille aînée de Musiri, le fils aîné de Musiri, Mwenda Musiri, le fils aîné. Sa fille aînée, c'est ma grand-mère. Oyo, grand-mère Nanga, c'est la mère de ma mère, Moïse Katumbi. Oyo, village Kashobwe, eza village ya Bayeke, eza village ya Musiri. Parce que Bantonio so bayebi histoire te ya Congo. Balingi tout le temps, bazwa oyo histoire ya Poto, olie batanga histoire ya Congo. Donc, moi, je suis né à Kashobwe. Dans mon village, le village de ma mère, dans un Congolais. Avant que je puisse entrer en politique, Moïse Katumbi, j'étais le jeune président. Botuna Kabulo, Mwana Kabulo. J'étais le plus jeune président. Première interview, Nanga Nasari, Nazaka président à Corbeau. À 17 ans et demi, Botuna Kabulo, Mwana Kabulo, na oyo gardien, parce que mosusu éviter ata joueur nyonso ya équipe nationale na biso vieux Kakoko, Kidumu, banani, nasari interview, nazaka na entraîneur oyo Kazadi, Robert, grand gardien à équipe nationale na Kabulo, Mwana Kabulo. J'étais à l'école ici à Lubumbashi, après na Kapolowe. Soki oyebi mboka, oyebi Congo te, je crois il faudrait okanga monoko, yo loba, biloba loba. Merci beaucoup, ça c'est bien conclu. Ce que oyebi Congo te, mieux vaut kanga monoko, au lieu loba, biloba loba. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est moi mboka Moïse Katumbi Chapwe. Merci aussi pour la disponibilité na yo, parce que toye kokuta yo na état o toye kokuta yo ya maladie, mais on dit quand même koyamba biso et que eza makambo ngo toyela kiti toyaki ka kokota lokola toyaki makambo mususu na cadre ya musala ya biso tolobi toluka yo nanu ole tolandaka biloba loba moto akozwa ka photo atie na Facebook asali commentaire na ye azoyeba likambo te ba télévision ya Kinshasa pe ba récupérer yango lokuta eleki trop na ba télévision ya Kinshasa mais na yebisa ki bino ke toko corriger bino pe boko tia mulongo botika la brancher parce qu'ils a kai bandili tokoya. Merci. Na sima ya wana Moïse Katumbi Chapwe faute à obtenir autorisation à avion na ekita abimeli na nzela kasumbalesa kuna il est passé na ba formalité lokola mutu nyonso tu. Sami Mère Voku, après un choc issu de son récent accident,
l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a été contraint à près de 100 km de route pour passer la frontière par Kasumbalesa et rejoindre l'Afrique du Sud via la Zambie pour des examens supplémentaires. C'était ce mercredi 27 janvier 2016 lorsqu'il débarquait comme un voyageur ordinaire au poste frontalier, soutenu dans ce moment éprouvant par sa femme, Madame Karine Katumbi, quelques collaborateurs et une immense foule spontanée qui a fait le siège des services de l'immigration en remarquant la présence de leur leader. Respectueux des lois, il remet son passeport aux services compétents qui prendront ensuite le temps de l'examiner minutieusement. Pendant qu'il patiente dans le hall, puis aux côtés de ses très nombreux sympathisants. Une fois l'autorisation de sortie lui accordée et quelques fouilles plus loin, il traverse enfin le poste frontalier sans être lâché d'une semelle par une foule devenue davantage nombreuse. Un épisode qui n'échappe pas à l'attention de la presse. La foule enthousiaste scandant slogans et chants va accompagner le chairman jusqu'au poste zambien. Une endurance pénible pour un récent accidenté, fut-il sportif. Meloko na sepeli mingi tengo akoloba ke gouverneur azamo konzité mena loba kango chaque fois ezala ministre ezala nani mokonzi azati mokonzi atiki kozala peuple yo komi mokonzi depika entre yo na peuple nani akenda kofukamela nani akoti na nzela comme toute autre personne, simple personne akati ici pour qu'il y ait des avions en dola na Zambie. Eza ndenge wana. Félicitations à mwana mboka Frank Diongo pour na congrès na ye ndenge réussir à sali plein 15e congrès na ye ndenge réussir parce qu'un politicien zaka kolega na télévision te koloba parce que Kinshasa wa confusion pe mususu ezali. Vous croyez qu'être politicien zaka ko finga baninga? Biloko na zoyoka oya l'État fini majorité. Oya l'État fini. Non, le Congo a besoin ya tout ezo bouger. Et non batono vide. Parce que la politique yango moko ils a art à organiser une société. Pour na bien-être à tout le monde. Wana il faut tout na banyemba. Il faut tout na ba mafeli makambo ba kasese. Tout na ba chamwana. Tout na ba makengo. En tout cas, ceux qui ont akunati autour de divorce kitoko. Félicitations peine à unité. Ndenge ba mwana mboka Martin Fayulu wakendaki ko prêter main forte na moninga na bango Frank Diongo ba José Makila. Na koya pe ko beta lisolo o bazolo ba ke balingi ba boto la signal ya CCTV. Nous journalistes nous avons mission aussi de dire la vérité aux gens. Il ne faut pas que tous à la confondre na ba politiciens. Likambu ya ba fréquence zanengeni depuis le 31 décembre. Eza musala biso tout ça la kantan ki bana misala na bino. Tozaka bana misala, toza ba journaliste. Bino mutu botinda biso na musala. Ça reste na débat na ba salon na bino. Mutu na mutu asala commentaire na ye. Meloko na koloba. Boko ye ko la lingala.